na bande kwa basi ozape na bande kwa mibali papa lande exemple o maitanga kanda mama oya boti yo azape mwasi konyoko lande kwa mwasi ponani biloko wani zo maitanga kan yango na ko o maitanga kanda boniko o kanyela enda kupona nini biloko zo bozi a uti ko sala ezo suki sanga motema makasi boni boy ko papa to 4 émissions to katate to fitere mbeto vanda nazolo batongo midi pe pokwa yaya yokanga bien soki omoni mutu moko na quartier na bino asimba kisi boyoka kasangwaza na bakisi benganga na 089 78 37 29 tangu na kokoma na kopapola na ba inosa bakokama na kofinga Arlette Zoua na Paris. Bonga nazote ya tongo midi pe pokwa soko zo yoka tenga no toko yoka na te. Omoni nga na nzela ko pesa nga mbote te. Goma te ko nazoloba bien. Apesela yo nili nzanze ya mafuta mbila ya pamba. Koka ya sikra pamba batu bamelate na famille akangela yo ndako aboyo bima na miso batu omona na tie lelo yena liboma okufi famille etikali na porte eloko na kopapole ye malembe pasteur non pasteur malembe keba siko makambo bandi awa nde bokozwa makambo solo na Africa Info système ya kokoti Africa Info, Souka la plaisir. Mesdames et messieurs, un grand merci à vous de nous recevoir chez vous, bien sûr, avec beaucoup de plaisir. Toute l'équipe, bien sûr, d'Africa Info est bien mobilisée parce que cette équipe se coupe toujours en morceaux. Question de vous servir, question de vous rendre la gaieté, la joie, partout où vous nous suivez, pourquoi pas même l'information. Aujourd'hui, nous sommes bien sûr en dehors de Kinshasa, comme d'habitude, en train de faire cette émission. Beaucoup de visites, bien sûr, venant de l'Europe, de Rolobate, comme c'était le message de Rolobate, de Bombarakaka, Missalande Lobana Place Nabiso. Raison pour laquelle aujourd'hui nous allons recevoir un homme dédié qui va nous bénir. Un grand homme de Dieu d'ailleurs, il est venu avec beaucoup d'onction aujourd'hui. Vous allez installer. Onction de côté de bien banda pour comprendre que nous sommes en côté marambo. Pour mal, vous êtes yambaye en Afrique Info. Allez, le bénir pe nous sala oyo. Et que dans les bossos surtout mais les sadi qui n'enga bakum na basi belé mabe il faut mon lobo comme musala nzambe pour et doser mon esprit on ça biso bien. Pasteur l'été ya kanda boye bien musala nzambe monene ya mboka na biso. Yindi mtopambo la biso lelo vous allez peine confortablement installé na ba fauteuil na bino botala biso avec beaucoup de plaisir. Pasteur l'été ya kanda bonjour. Bonjour papa Stemai. Merci na bande konyo so bazolanda biso libana mboka pe ba ebazana ana mboka na ngai. Nazana kanda ya makasi. Yo kande silate hein? Papa batu bazo yoka te. Nalobaki lelo na kolobisa mutu te. Ils allaient rater pour la pasteur et mutu te quand même papa na ngai. Ils allaient rater. Musala nzambo lobisa mutu te. Na kamwe kutu ndenge bakotisi yo awa. Ah bon? Merci na ba nyonso bazali bana mboka. Pesanga litoi okoka message onaza nango. Nalobaki na koloba te me ba provoquer ngai. Nazo pesa message ya makasi. Tati Bongoi na Washington. C'est le boss de musala na yo. Okomino mutema banga izanini. Tu fais une liste mabanga to Bible. Tu sais belo tu sala télé lo. O matanga kanda papa. Tuna makambo yeli. Mais on tuna yo comment yo simbi Bible yo tanga bakomba bato. Siko bana onazo kamana ko pese mbote te na musika. Bona ebandeli boy. Fanny Mbombo mère double na Paris. Ozomona makambo yo sina komi na kanda ya makasi. Na ko buka mutu moko mbanga boko regretter. Boniko Kota ko duto rafo pasteur hein. Nani akota doute. Nazolo ba makambo ya solo o batu ebele bazo sepela nango te. Okokota ngai duti po makambo yozo sala yango nga nazo sepela nango te. Yango nazo telemela tongo midi pe pokwa papa Stemai. Ndozo mona kebele bazo kota duti.
nalobaki pe boye tango nyonso nazolobango makambo nga nazote ya tongo midi pe pokwa soko zoyoka te nga no tokoyokana te omoni nga na nzela kopesa nga mbote te bon mateza fo loba mutu nde nzamba simba ya yoka yo koma ya kanda pone po bato bazoyoka te papa lite ya pete bebisi bango o siko eza lite ya kanda nga na papolaka opianga kanda na kolobelo mabe siko pasteur toke nano mutu ezonge pai bato bakutu kufa année oyo 2016 année moko makambo ebele tomoni ba célèbre ba kei ebele kobanda na debi année to koteka bo ser mari misa mbara chez bisoye to pusani mukebo papa wemba kei to pusani mukebo to mona zobozi atiki biso awa d'abord surtout que zobozi no to kundi te akunda ma dimanche liwa zobozi lobeli onini papa na ngai pasteur était ya kanda ezosala pasi makasi ndenge bato bazotika biso baeto mesanaki na bango ndenge bazotika biso naza na pasi na motema ti lelo nazolela Kester ti lelo nazolela papa wemba ti lelo me likambo eza te nalobaka ntango nyonso ntango oza na bomoi sakana mela lia ntango liwe yaka elobaka te oyo esake yake oyo esatikali atikali me nalingi boye eza na bato ebele bamibomi bango moko na nini pasteur na buzoba na bango bamibomi yaya likambo wana nde ezomaitanga kanda ya makasi oyo akufi aza ndeko na yo porte parole soki nani journaliste kufitaki porte parole ya fere akene quartier latin azongi so pa fere ndaki angola ozomona biloko yango kokende bongo pona nini okoluka vite akoluka vi ndeko na ngai azomona mobali ti na boyi te koluka vi yango nazolinga nalandela nayeba likambo nini oyo akufeli soki nazwi information nde siko esika wana ekomaitanga kanda ya makasi nayoki deja ndambo me eza kitoko te papa musala oyo tozosala lelo na se na moi ifo tosala yango na nguya ya nza me bato ebele bakoti bikotakota bakoti na bakisi bakoti na biloko ya buzoba yango eloko nazotelemela mpe ntongo midi mpe pokwa kisi ya nini okende osimba eza na bato ebele balobaki ngai mpe nazoloba na nguya ya kisi bato abongo nazoluka bango yaya nakutana na yo tokoyinanga jour yango façon na kopapolela yo okolapa mais pasteur alobaka boye te pasteur ya moto moko azalaka du yo ozalaka vulgaire ozalaka moto ya baagression yango bakota kodote du wana yango ebebisi bato ebele na mboka ebela bato bakomi teti mpo na mateya ya pete ya kobondela mwana ya kolengela ye dimanche uti koleka bitumba ya makasi bimaki na kati église na ngai ah bon banani babundi so pasteur yo pe osangaka makambo te il faut problème kaka tu mama yo mto pokoti mo molimo akanda ya kobundaka to ndenge nini baser bakotaki te naboyaki bakota bakota église baza na buzoba makasi pasteur abosera kota église nateyaki mibali na mibali bazoyoka te nalobaki yango ntongo midi mpe pokwa oyo akoyoka te nga ne tokoyokana te omoni nga na nzela kopesa nga mbote te bosana nga ndenge obosana libela mama abota yo omaitanga kanda siko nzambe arevele nini ndenge ane oyo tozoperdre bacélébrité eza kitoko te likambo oyo nazoloba ngo ntongo midi mpe pokwa baye bazokufa nazokamwa makasi me nazoyoka bazosimba bakisi wana nzambe moto ayebisi to bato bayebisi nzambe moto ayebisi ngai mongongo ya nzambe elobeli ngai bazosimba bakisi bakisi oyo bazosimba eza na bacontrat bamisusu bapesi bango contrat ya 10 ans bamisusu ya 15 ans bamisusu ya 20 ans yaya luka nzambe baye bazoluka nzambe te bazokota mabe
nazolo bango tongo midi pepo C'est une preuve comment on considère na makala ozobanda ba considère makala biloko wana nazotelemela yango makasi ngai déjà si nakoti prison balebele o nakokota turu ekoko zandi ya suka nakangisa kio bato ya mokili balingi ngai te natiaki baverité na bango na polele nazoloba ntongo midi mpe pokwa yaya yokanga bien soki omoni mutu moko na quartier na bino asimba kisi boyokaka sango aza na bakisi benganga na 089 78 37 29 ntango nakokoma nakopapola na bainosa bakokama nakofinga Arlette Zoua na Paris. Pasteur toi koto de truc ma ramba boyo ma banga le kola matina kata maté siko yebisa biso no yope ozara na père spirituel obimela wapi kama mobilité kanda bimeli biso na télévision to na ko mono peta obimela wapi ngana père spirituel to bebana to betana makofi mabe biloko wana na lingi yango te tuna makambo nanga ko tuna makambo ya spiritualité te tu yembe ta musala nzambe ka spirituel quand même parce lobing ngana père spirituel si to bebana to betana makofi mabe po ngaka ko tsabuso bana kati etonga tata tangu na moni biloko abongo ya na papola na ba inosa bakamwa na buka cher na panti mbunda be instrument na tumbi yango oya zo yabo nazo kanga ena kanyo na papole na kwesi ekuna na kanyo na papole na kwesi ekuna ti lelo na chaka lisusu makolo kuna te na sala oya ngalite ya kanda bayaka pe belé ebele ya bandimi combien nazana bandimi ebele papa bazongi zongi libana mboka Jimmy Komoda na kati États-Unis mondimi na ngai Sele Agoloa na pamboli déjà 50 mariés ba mariage 50 dimanche on azo pambola 51 ils allaient chaque dimanche mariage na yo dimanche na pamboli bakie na salle et puis tango nazo pambola bongo masekite na yoka te bo panzanaki nga soki na pamboli bino tiliwa et pour ça bayoka na bango te soki bayokani te boyaki pona nini nga na pambola bino tango boye na pambola bino seke bosalaki nini boyokani soki boyokani te ya na église ndanga ko ya te moko na uti ko panza ndako na biloko basani nyonso na pandi bakamwaki makasi bakanga ko te tango sa bilwana ya papa na bato bakoya kokanga bako regretter mukolango façon na ko papolela bango bako lapa siko pasteur yebisa biso loko beti masolo mariage awa esala mande nini mabala ya to fanda yo lingaka ngote on dirait il faut ko sala ndenge ni libala surtout papa o matanga kanda ya makasi système a été na tunika mutuni ezo sala mabe makasi ba système ayaka to vanda ezana bato ebele na sena moi oyo yaka to vanda esengeli pe famille bayeba famille ya mwasi bayeba famille ya mobali pe basala nini bayeba mezana bato ebele lokola babengi yango yaka to vanda yako zwa mwana bato famille yebite biloko wana zo maitanga kana makasi yango na ko papolela nde bato pena bien boni boyeko o maitanga kande ya makasi mwasi wana za na famille na ye yo pe mobalo za na famille na yo eza pe na mibale ebele bazokangela basi na bandako akanga ndaku pa ya ba mwasi bayebite akofraye eza kitoko te biloko ya bongo mwasi wana ozomona nazoloba bie tongo midi pe pokwa yaya na kofinga o matanga kande ya makasi abotami na mama wana nyokwamaki po mwana kola ozomona makambo oyo Beken Umberto na Irlande sina komi na kande ya makasi mwasi wana azape na baleki azape na bayaya papa na mama ba nyokwamaki po ya botama akola po babenga epe mwasi aleka na nzela yo po sepela na ye yo pe mobali ozu mwana ya batu okangi ye na kati ya ndako na chambreton o bloqué chambre ozo bosa na ke yo pe mobali ozo na bandeko basi oza pe na bandeko mibali papa lande exemple o maitanga kanda mama oya boti yo azape mwasi konyokola ndeko mwasi pona ni biloko wani zo maitanga kan yango na ko papolela ne batu
Makofinga. O matanga kanda. Boniko. O kangela enda kupona nini. Biloko zobozi auti ko sala. Ezo suki sanga motema makasi. Boni boyko papa to 4 émissions. To katate. To fitere me to vendre. Te vendre pasteur. Mais aujourd'hui mamba bien bon mama ko tomboki eza nini? Omoni Bible nenge katani. Okozongi silanga page oyo. Mais yo moto kati ngana kanga simbi Bible note. Parti où eko katana te. Message à makasi evandi awa. Eza verset nini? Nazolo bela makambo azobozi awa. Na Bible. Bande robota la biso bo comprendre que pasteur était à kanda kanda zo mataye, biso zo doser kaka moke pour tomboka na ye wana to sepela na to lingi to comprendre. Eloko nzamba chakati na ye. Eza ya ko tomboka ya ko silikaka to ko papola batu bambata, on ne sait pas pasteur. Mambo sala o eza diable nda parce que mi bazo mituna question wana. Diable mto animaka yo. Tu as rappelé Moulimo Nzamba solo. Je ne pense pas que Nzamba va utiliser Moussa Nzamba boy. Tu as une émission, papa. Eza Moulimo Otata Pesanga Utakala. Révélation où Ezalaki depuis Kala. Ngana Katia Bo bébé. Nazalaki déjà préparé. Na Katia Libouma maman. Nazalaki déjà préparé. Ndé Lelo n'a eu message. Il y a l'ité ya Kanda. L'ité akanda ekiti pona bato bazoyo kate. Poto teitei na ba vexé boyo kite. Siko bolingi nini? Maté nini otokote apo boyoka. Bato il faut le pasteur de laisser délivrer yo pour alongo molimo ozanango. Papa kotangi nga komba ba collègue na ngai ti. Po ba komi na buzoba ya makasi. Moko na mona ki atiki bolumbu na balabala. Oh, abeli boma. O matanga kanda ya makasi. Nazolo ba bien. Nazo tuno mituna. Yosko faut le délivrance. Pour bazo commenter trop le kolama mbozo ça. Nga naza déjà délivré nazolo ba bien tongo midi pe pourquoi. Soki nazala ki délivré te na nga ki na yeba likama mabete na nga pe na yeba likama malamu te. Lokolo nazo telemela ya mabe, c'est que naza délivré. Muto aza délivré te. Ye wana yebi ko telemela mabete ngai lité ya kanda. Parce que bacha yembali 100 mètres na poto pour le belarabango ngote ndo okipama bacha yembali 100 mètres ba bébé na mbali ka siko bon allez ko yaka supa na tabengele mbila basa bon yo kipama ngote on dirait biloko wana nazo telemela ngo makasi mwana mwasi moko na uti ko papole mikole uti koleka anda wa Autaki poto baza pikaka parmi bano nazo kamba Isabelle Moulono na Bruxelles na papola ki ye makasi pona nini buzobe koti ya makasi lelo tozomona tongo midi pe pourquoi yaya na lingi motungisite na kati église na ngai na lingi motungisite papa nga na sambela ka bisambelela te soko ye na loyingi na ko papola mabe ko regretter boniko eza na basi ebele bazo pesa biso ba sujet papa sambela pona ngai libala tongo midi pe pourquoi ngana ko matangomba ya mangengenge kuna pona ko kene ko sambela pona yo mais moi matate ya muke koti na kata libala mais zala quand même na maîtrise okobenga pona ni batia mobali 100 mètres boni boy ko yaya ba o batiaka bango ba 100 mètres po ezala kanga ité nazoloba tongo midi pe pourquoi botia ba o ya bino botiaka 100 mètres ngai lité ya kanda yaya na yebiti na poto mbila mto bimiso kasi yango nazoloba te bacha oya bango bachaka 100 mètres mwana na ngai famille na ngato ndeko na ngana yoki botie 100 mètres yaya na koma kuna te nakoma te nazoloba bien nakoma te nakopapola na ba inosa bokokamwa s'appelle pasteur était kanda na yeke batumele bozo comprendre était kanda mo agressivité na matière fait côté ça la rabiso bien n'est-ce pas Alain Dinamo l'homme aux surprises agréables Bogarti na poche pareil Africa Info bozakamo ebele ba côté mascotte c'est le boss idéal ba mon vieux Jojo Ngonda la taille avantageuse papa Kavini na Tangonda na Jacob Vinanga Jojo Ngonda un grand merci. Nous avons passé l'été à Kanda, n'est-ce pas? Merci pour la première dame de Lausanne. Moté ma vie n'a gobilisha, parent on dirige Luwawa,
un enfant pas comme les autres. Un grand merci également à Blandine Landou, Bébé Gou, hein, Motema Prince Makula. On est toujours ensemble. Hein, Nina a déjà Nabiso. Et donc ça fait toujours plaisir. Un grand merci également à travers le monde. Dadi Diela, lui c'est mon frère. Merci pour nos cadeaux, merci pour nos biloko tout na mona ekoli et comme qui dans de très bonnes conditions et ça fait toujours plaisir. Merci beaucoup également hein na batutu Joy Meke, il y a mes jeux amour en Suisse. Joy Meke, il y a mes jeux amour et même moral. Nous allons continuer biso boissa biso bien. JMK, le vrai, on l'appelle Jean-Marc Kabunda. Hein 520 gigas. Oui rançon andimi bon yobo yonani. Jean-Marc Kabunda, grand prêtre défouetté. Et je n'oublierai jamais, bien sûr, le cash mani Papi Chako. Nzambi aux États-Unis, on a contrôlé l'affaire. Depuis le Canada, je vois Galen Louyeye, maître toujours avec beaucoup de plaisir et ça va toujours bien. Prince Morentens, on est à Maïle Sadiki. Nous avons la collier à Maïle comme Prince Morentens. Sinon, nous avons trouvé un peu Tomboka. Nous avons pas Prince Morentens soutenir Maïle au Salabis bien. Parce qu'elle était à Kanda. Nous avons Léonano. Pour moi, nous sommes boye. Autant la Bible, 4 Bibles, il y a des candidat na yozala na. On monte ensemble au CPA, non, tellement besoin de la pasteur. Tata Limbisangai. Oye katani za makomi na yo. Na singi déjà bolimbisi. Tata? Patata. Singa pe bolimsa longolo molimo akanda. Molimo akanda soki longwe papa batubele ba komatelanga na zolo. Biloko wana ndi yango na lingite mutako komatelanga na zolo te. Église nzambe koti désordre makasi. Mais a ozolo bela bango te ba pasteur yango ba talo ebele baza wana surtout na poto wana bazo lia batu mabonza c'est-à-dire soki bandi ko 5 lolombo soki bandi lolombo na ibisa yo 5 tours 6 tours olobela bato ndengo na te boni pasteur. Naza na retraite il y a 120 jours. 120 jours. Tant on a ko bimasi ko ne na ko take bango bien bien. Pona moni pe ba komi na buzoba ya makasi. Moko mikole uti ko leka. Bolumbu na yenyo so atandi yango na miso abatu. E maitenga kanda ya makasi. Boni boeko. Na sili sa retraite. Nde na ko take bango siko bien bien. Siko na ba musicien. Conseil ne repesa bango. Surtout ba o bazana besoin ta muso batika mo biloko basimbaki par erreur bazonga nzela nzambe ozana le kamolo bana bango te nazana posa na bango baya kolukanga na kimia nyoso na malembe oya ko yate alobisa kanga lisusu te bosa na ngani ngo bosa na libela mama oya bota yo vina yo mobimba bunga kombo na ngai numéro na ngai efasa ngo na répertoire na yo. Mais déjà boy batu bango oya po yo moko na agressivité pasteur. Aya poto tumba yango to bebisa yango. Ponga na papola kana banganga kisi. Ba kacheri nyonso yebi ona beta ka bango mabe ko regretter. Boni boyeko o matanga kanda. Nazolo batongo midi pe pourquoi? Mikole uti koleka musicien moko famille na yeba yaki epa na ngai famille ya musicien wana balobi ete papa lite ya kanda yeso kabimisika ka album fo batu bakufa na fa likamwane maetenga kanda ya makana zo luka place na kokuta zo beta concert na ko panza na bato bagoya kotala muziki wana bako regretter boni boyeko muziki na yo pona nini bongo album soke bimika fo mutu moko na famille sanini bao bazo kufa na baza banzete te ya to yoka na bien ngana papola ko pianga kanda na ko lobelo mabe na ko boire lo soy conseil na zo pesa yango wana soki ozana bakisi na zolo batongo midi pe pourquoi yaka na malembe soki oyete babengi nga na numéro na nga téléphone balobi papa abatu bazo sila ya tangu na ko koma na famille na yo na yebite na ko chukwa tambele okufa na kota ta prison yango makambo sila ozana bizo kine prison bende ni pasteur totala nani ya kote ya bino lisusu o matanga kanda ya makasi kiswa nezo silisa bato ebele na famille bande kona biso basi bazo kufa po yo simbi ba kisi na yo ya mibali bazo kufa po yo simbi ba kisi na yo olie papa na mama e bongo mbongo ngo ko sala banani ngo bakoliaka yo yeba ka yo ka nzembu wana te
boni boyeko Yupo kabanze mbona. ngande kobako boniko nazana kanda makasi na uti ko perdre papa Wemba album o kututo leli yango te. Voilà, nous sommes en train de finir cette émission, mesdames et messieurs. Comprenez qu'on a pris suffisamment de temps, bien sûr, avec le pasteur, il était à Kanda. Donc, ça fait toujours plaisir, quoi, dans les bons, sans problème. Voilà, donc, toujours continuer à Bisso. Mais comprenez que, mesdames et messieurs, lobby déjà, je ne sais pas ce qui, sauf changement de programme, il y a l'enterrement en Angola, qu'on a un Zobozi, Zoboza. Tu vois, il y a un kala, Zobozi, Atiki Bisso, il y a un tout ça, noir boy. Vous comprenez quand c'est toujours image à matanga. Tout à l'heure, là toujours dans les c'est toujours vraiment le récent partant. Donc c'est toujours un plaisir, c'est toujours un malheur plutôt. Et puis bon, que voulez-vous, c'est Dieu qui a donné. Dieu nous a arraché également Zobozi Zoboza. Mais pasteur, par rapport à Zobozi, je voulais ce que tu me kempe kobete nango c'était za liwa oyo lobisi bato parce que Zobozi ava kufa awa akomé ko ça on ba révélation koloba on ba témoignage peut-être moi yeba ite ko ça ba révélation mais après quelque temps to moni nzamba zumoli monaye je voulais ce que me kempe koloba na bato to tikali surtout bandi ba à travers le monde par rapport à liwa Zobozi tu peux dire quoi? Likambo ezoma etanga kanda ya makasi ndeko na biso akufi pona bakisi na ye oya simbaki on a prévité hein mbolo bato bayebi na benga ye mbalebele na telefone ya na ndako poto luka to kata bakisi wana aboya koya mbalebele na telefone na bandaki koluka lolenga kokutana ni na bandaki kozwa moye te na luki mutu apesa mbongo ya biye na koma na Angola mutu amona na kiti bakisi sali nini ebomi pe na mwasi famille ya mwasi bazolela na minute oyo likamuni ya leki na kati wana mobali yake kokotsa mwasi tina bakisi na ye. Ils ont bête dans une famille, donc bato mbali basangani. Secret za la souterre pasteur. Ezama bema kasi libota ekota na kisi oya bato mokili. O bazolo banganga apesi na loboko à gauche na loboko à droite azo zelona tout akumbanga moko ya makasi tanga ko nika obwe kao. Yango tozo vivre. Eza kitoko te na koma kiti na famille ya mwasi. Mwana na biso miefi. Na koma kiti kuna na masina na kende kosola na libota pona yebelo konini ebomi mifi na zwa kita balobi mwasi aye na liboma auti na ngo kuna na Angola aye liboma ozomona papa bakisi ya mokili kokotisa mwasi na bikota kota surtout bande kona biso basi bazalaka faible makasi okoko koti sebi kota kota a supporter makamwana te lobi ekomi passe ekozonga na famille na komi na kati ya famille bazolo bananga nini mwana oto tangisa ki ba kelasi ya kitoko abimi infirmier alie biso mbongo makasi pona ba kelasi na eto boko lié na passe papa na mama bazolela ma ya miso ezotanga balobi akene na Angola kene koluka vie yaya na ya mwasa bengisi kuna na Angola kokoma komi kuna ake kokuta na mobali ya porte-parole bande kona biso ba porte-parole to yokana bien yo molobeli yo muto lobaka to yokana bien ngana papola ko pianga kanda biloko na okokotisa mwasi te akanga mwana batu na kati ya chambre kofraye nazana vérité onga na zwaki na famille wana bakangi na kati ya chambre ya bakofraye mobala yebi famille ya mwasi te mwasi pa yebi famille ya mobali te bande kona biso abasi to yokana bien o maitanga kande ya makasi nazolo batongo midi pe pokwa likambo ezo maitanga kande ya makasi ndeko mwasi yokanga bien soki mobali alingi yo to pe bolingani na mobali bosali 2 semaines 3 semaines 1 mois ekoki esengelo yeba libota na ye na kosi papa yeba yeba libota na yo ezaki to kote lelo zo mona mwasi na mobali balingani
mais bayebani ba famille te libala na boyi te ya bato mibale mais sengeli libota pe yeba pour moi so botami na bandeko mobali po botami na bandeko soki akufelo na kati ya ndako réponse nini yo kopesa biso okoya koyebisa biso nini okoloba na biso nini bandeko basi boyokanga bien bozo sala buzoba ya pasi boni boyeko Pasteur quoi c'est un micro quand les agressivité les qui toque na malé parce que sozo mataraboy bato ba ko maté ate on n'a pas pour la au pianga kanda bozo pesa famille pasi makasi soki omoni oza na mobali bolingana déjà bokokisi 2 mois alingi to mona bandeko na ye alingi to ba famille na ye nazoloba bien benganga na 089 78 37 29 tant on a kokoma na famille na ye ako regretter ngai façon na ko papolela ye akolapa siko pasteur famille zo bozi balobaki nonu na pour avant longwa kuna to kamuni na suka message na suka balansaki pour que yo sala ta ki musala nzambe message na ngai ya suka ezali nazokende koluka famille siko ya zobozi nanu nakutani na bango te fo bazongisa mbongo nyonso onga na kundeli mifi nazozela ba musicien bakendaki Angola baya bango bakie kuna ba contacter ngata na telefone te bakie koluka nini kuna nazozela bango baya na kovandisa bango renew ya makasi awana kini ozomona esali pasi makasi bato mibale bakie na mbala moko molobeli ba musicien accueilli moi si pe accueilli siko nazopekisa bikota kota nazoloba bienga na papola kopianga kanda moi si yoka ngai soki mobala ninga kotisa ona biloko na ye ya pambala to pe bakisi ya bimana libala wa ko nazoloba bien apesela yo nilinzanze ya mafuta mbila ya pamba koka ya sikra pamba batu bamelate na famille akangela yo ndako aboyo bimana miswa batu omona na te lelo yena liboma okufi famille etikali na porte eloko na kopapole Malembe, pasteur. Non, pasteur. Pasteur Malembe. Non, ça va. Ça va, pasteur Vanda. Au Pambana, nous caméra. S'il vous plaît, au Vanda. Na moi mission photo 4 émissions pour kanda o ekomi kolega makasi. Ndeko na biso basi ba komi na busu makasi. Lité ya pete baby si bango. Boni boyeko. Pasteur Mata. Willy Decor na Irlande. Lettre K Kervin Kambaji na Paris. Ozomona makambo yo. Si na komi na kanda ya makasi na kobuka mutu moko mbanga na kota ta prison. Pona mituna. Topé ba question. Soko benga na numéro onde na koyanola yo. 089 78 30 729. Na banzi to yokani. Merci. Merci, donc c'était Pasteur Lité Kanda. Bon, vous comprenez que c'est sa façon de faire les choses. On a vivre, Pasteur Lité Kanda. N'est-ce pas, bien sûr, Blandine Landou, Bébé Gou. Il y a Prince Makula, donc, beauté la vie depuis Belgique. Plaisir au Saranaté. Pour la minute, vous voyez qu'il en a plaisir, quoi. Vous voyez pourquoi on en a plaisir. Vous voyez bien, on a plaisir. Voilà, donc Boyebi. Merci beaucoup à tout le monde, vous nous avez suivis avec beaucoup de plaisir. Je n'oublierai jamais encore de rappeler que continuez à nous soutenir. C'est abonnez-vous massivement parce que Africa Info est là que pour vous faire plaisir, pour vous divertir, vous informer, pourquoi même pas vous former, parce que nous sommes là bien installés pour vous servir. Mais merci à vous, merci également à l'équipe technique, merci à l'assistance bien sûr de Yanina. Merci beaucoup. Merci également à Maëlle Sadik qui était la prise de vie et également la réalisation. Je n'oublierai jamais Hilaire Clark Nyoka, la team Africa Info. Merci beaucoup à vous pour surtout ce travail d'excellent que vous battez. Malgré vous êtes à flair d'âge. Je suis fier de vous.
mes chers amis. Merci également à celle qu'on appelle bien sûr nos deux filles, hein, Cynthia Kapachi, Airbag, général-major. Merci également à Daily, Laure Luyezo, équipe Africa Info, tous en Ndengwana. Mais vous s'abonnez comme d'habitude. Tout comme on a 3000, déjà, tout comme on a 16 000, tout comme on a 20 000 abonnés, ça c'est toujours plaisir. C'est ça notre lutte, c'est notre souci. Merci à vous et à la prochaine. Surtout, prenez bien soin de vous car chaque jour est une vie. Au revoir. Siko makambo bandi awande bokozwa makambo solo na Africa Info système ya kokoti.